tuna ezalaka nini? Ezalaka nini Congolais na kata mboka la comme le étranger? Est-ce que mboka boye tokoko betela maboko? Bino bato za kuna, bino bato zo soutenir pouvoir ango. Na bino na biso to bundaki elongo. Poto longola kabila. Poto longola kabila. To bela kabila mbangu na mboko pona nini? Bibemela na mboko pona kabila pona nini? Pour la population atikala libre. Azwa kimia. Ayeba caravane mboka na ngai amela mai malamu. Mais lelo bino boye. Beaucoup de maltraiter population. Population zo souffrir na façon moko ya ko sakanate. Je te bien que sous camarade pour un camarade ya rosa le Roland Dokité. Camarade ya politique ezali président Martin Fayulu. Ozo libérer mboka na ki servitude ya Kabila na Tshisekedi. Oba kangi biso 5 ans ya Tshisekedi na 18 ans Kabila. 23 ans de souffrance. Yango biso pepe Congolais to lobi boyo yo Tshisekedi. Message na biso ezali boyo o kitao mata seni ekozala indépendant. Seni ekozala dirigé na catholique indépendant confession religieuse. Ceux qui ont meki côté pate pa biso nyonso na tata mokonzi ya ekolo Fayulu. Tokola na panel du peuple ndako ba miyibi. O ko pa ba jeep. O kenda ko yiba mbonga mboko somba jeep obesi ba député. Tele siko komi. Ezali soni. Eza soni. Eza lokolo yo muto zo benga na liboma olongoli bilamba bokomba maboma bino nyonso. Eza ndenge mo bino bato zo soutenir Chilombo okomba zoba. Il y a le bas qui était qui s'allume banda. Alors nous avons attendu que nous moins n'ayons tout au CP là qui mboka échangé. Le lot yotoza komona et l'eau comme côté en réalité. Parce que avant que yo yeba qui s'allume banda, au bandi ko achevé na nini, ba tikela ki o musala ne sikanini. Ba ko peser ba tout plus jamais. Na ko ba sa moi na $500 et puis na ko ba na $500 En plus Congo compagnie exacte. Est-ce que tu sais que d'ailleurs mot coutume parce que sera yeba ko déterminer mot ya tar saliba la malinga ba buso bote. Côté kuna pe toyoki ke mkake beti makamunyo se bébé même ko ça l'opération même mbata coucher même pharmacie nyo se ziki. Soko zana mbongo zo yiba. Tinda kuna pesa badon oyibi mingi okomi na limité ozo salango industriel. Yebaka ba ndako wana nyo swamindele batika ya eza ya l'état to boto lango. Biso toza na mbongo ba food market ité. En tout cas, bon revoir. Mboke keyi na suka na pe souhaiter yo mauvaise année na yo na ba glissement. Oui, mwana mboka eza esengo mingi kokuta na boye. Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso kuna. Mais kole na biso eza pona mboka na biso o vraiment toza na mawato comprendre te to bundaki bitumba oyo ke to benga na bato ya mabe. Mais le to mala bato mabe bazotinga makala kata mboka o. O juste na linga tuna ezalaka nini? Ezalaka nini Congolais na kata mboka la comme le étranger? Est-ce que mboka boye tokoko betela maboko? Bino bato za kuna, bino bato zo soutenir pouvoir ango. Na bino na biso to bundaki elongo. Poto longola kabila. Poto longola kabila. To bela kabila mbangu na mboko pona nini? Bibemela na mboko pona kabila pona nini? Pour la population atikala libre. Azwa kimia. Ayeba caravane mboka na ngai amela mai malamu. Mais lelo bino boye. Beaucoup de maltraiter population. Population zo souffrir na façon moko ya ko sakanate. Souffrance contre même bino moko zo ba 18 ans. Souffrance à 18 ans zala ki boete. Kabila abomi. Bino boye bokundi Chilombo. Vraiment tata na yo. Azala ki muto abundi na mboko. Abenga na Kabila lobi ke non. Kabila population na zo souffrir. Ezo liate. Bazora la nzala. Yo zo lingo bomisanga bato ngana photo silana fo olongwa bato nanga batika la kimia mais yo mwana muto abundi mais yo ye oyo ba kete papa nanga azalaki zoba o papa nanga azalo sala azalo ko yeba te
ngane siko na legi papa na mayele tala ndelo komi tala siko komi ezali soni eza soni eza lokolo muto zo benga na liboma olongoli bilamba bokomba maboma bino nyonso eza ndenge mono bino bato zo soutenir kilo bokomba zoba wenze za moko to sala biso ngeso wenze sika moko eza na place moko bakaboli wenze ke o eza wenze ya boye o eza wenze ya boye o idepes o koto ya buya lamuka non parce on a zo mona eza yo zo mona ngo dollar biso to changer combien bon changer combien 200 000 $100. courant biso to la courant biso za ngo ma to me la salité biso zo me la ma ya bien ma ngo pe zo zo la te tala degré bokomi tala degré bokomi mawa ba journaliste boyela ki biso abozela tuna mituna ok este ba FARDC ba botoli boye ba zui boye lelo bokomi wa po tuna ba question wana état de chaise beni lelo bazo sala examen te pona nini bana 6e bazo sala examen te pona nini bobana ne mboka wana depuis kala bandaka bila zalaki bokale bango bako voter te pona maladi ebo ezalaki ebola malade eke kuna boye na boye boboyi bato wana ba voter nzoka nde bila na bino ezalaki bango kuna bakende na pays mususu mais ekosimba te biso leta toza tozobundela bango kaka toza na bango 1800 bana oyo baza na kati ya beni kuna na Butembo baboyi kosala examen mpo na nini un congolais na kati ya mboka na ye bozotrouve yango normal Kinshasa eza Congo eza Kinshasa te Congo eza ba province. Oui, ndeko journaliste a toza place ya résistance quartier 3 Masina Tchango tozolobela mingi na mayiyo etali ndoki ya Chilombo surtout bien que sous camarade était pour un camarade ya rosa le rôle ndokité camarade ya politique ezali président Martin Fayulu ozo libérer mboka na ki servitude ya Kabila na Tshisekedi obakangi biso 5 ans ya Tshisekedi na 18 ans Kabila 23 ans ya souffrance yango biso pepe congolais tolobi boyo yo Tshisekedi message na biso ezali boye okita o mata seni ekozala indépendant seni ekozala dirigé na catholique indépendant confession religieuse soki omeki kotepatepa biso nyonso na tata mokonzi ya ekolo Fayulu tokola na panel du peuple ndako ba miyibi oyo kopaka ba jeep okenda koyiba mbongo mboko somba jeep opesi ba député peba yango nous le peuple congolais tozo combattre yo Tshisekedi tina liwa yo loko bomo sengo yeba yango shola tikali shole ndazo za seni okita o mata seni eza maboko ya shole makambu oya mabala oyo kosi batu okendo balisa na Rwanda $500 na Angola oza Congo mboka Fayulu Madidi bakoki ko peser batu plus jamais na ko balisa mwana ngana $500 te et puis nga ko bala $500 te en plus Congo compagnie ezate est-ce que Tshisekedi ayebi mo coutume parce que soka yebe ko déterminer mo ya tar salibala malinga ba buso bote na suki ande au cameraman. Merci tolobi boya kendeki yokola yoza président nommé yo pozali ba député nommé musala na bino ko nommé ba loi olie bo bongisa mboka bino bo nommé ba loi biso to kolia ba loi te biso to linga social biso to linga misale banda biso to linga bana batanga bien si mandango eloko penza yo kene ko sala nini kuna penza omona te tozo échec botike la biso 2023 libre tozo bendo matoyo ti ba prophète oloba tike la biso seni indépendant yo ka bien seni ezala indépendant biso basi toko yela bino kuna na kati ya palais du peuple toko tumba te prezanda kuna biso me toko landa moko na moko o kota na voiture to landi yo to file yo tina ndako no to bana ko longola bino ba gorge moko ndiye ba longola kuna na beni kuna bazotika bana ibitike mutu kuta azali wana pesi don yo tilo mo pesa don colonie
tala kuna na ibeni na ituri ndenge bakomi na kozika bamoto kote kuna pe toyoki ke kaka ebeti makambo nyonso ebebi même kosala opération même mbata couchette même pharmacie nyonso eziki soki oza na mbongo ozoyiba tinda kuna pesa badon oyibi mingi okomi na limete ozosala yango industriel yebaka bamndako wana nyonso bamindele batika ya eza ya leta tokobotola yango banda 7e ti 9e industriel kene kosala yango na mboka na bino Mbujimayi kuna bobomana na Katanga biso toyebi bindako nyonso ozosomba tokobotola yango ekozala bien malaki merci mpona makambo na ntina te wana ki président yo baosakana na yo mutu kutu bazala kobanga ye baokoma na mire mais yo ya fara mabango kozwa kowolola yo tokowolola yo mpo osala eloko te kende na yo tolembi yo merci toza poso démissionné otikela biso mboka na biso mabele na biso ya bakoko ya Kinzenga ya Lumbumba ya Martin Fayulu président Eli oyo azali président Eli Kuku Pemba oyo Kasongo Lunda oyo bateke eza mabele baluba to monte bosila baluba nyonso toko yoki kana commune na top Congo kaka baluba na baluba mboka ne tribal eleki yo place nyonso longola bato na nko ozotiaka baluba tribal tika po keleke kuna gouvernement ba tribal te tozomona ngo tina ba société tina liberté otondisi bango tina bank bato nyonso bazolela ozolongola bango sa motif otondisa tribal merci mais suka na yo ezali to peso mise en garde démissionnaka avant to comme 2023 merci beaucoup. Ok, bonjour monsieur journaliste. Na koloba mingi te, mais na oloba boye toza kana mboka. C'est-à-dire que no kana mboka elobi te que non to yiba, to bunda, to finga na injure public non. Mais kana mboka na biso eza ya konso quoi. Eza que non mboka na biso ezala na poso oyo soit diza que non bakoko batikango. Tolobi mboka na biso ezala na poso oyo eza que non bana Congo bakoki kozwa ta ya ko vivre ndenge pays nyonso bazo vivre. Toza na droit ya ko déclarer que non mboka na biso ezala selon circulation ya mbongo ndenge peuple congolais azalelaka. Mais lelo pour le moment na epoka fati monsieur journaliste to mon elo côté. Ezala que non donc obimi bo ezane te resumba. Obimi bo ezane te resumba. C'est-à-dire que non mutabi makazi mbongo tant circulation mbongo ezo tourner. Mais tant mbongo eza na circulation te ezo tourner te ato eza na musala bi ezo sala obimakaka 0. Donc eloko na lobi eza ngwana na kolobana na Meseti Lombo. Puisque na makambo na ya libala ya lobi que non ya $500. $500 eza mabete eza pe malamu te. Mais eza nini? Avant tout kozwa $500 fu musala ezala fu oye ba poso oyo kozwa $500 ato lobi que non zo bala mwasi obandi mwana banda première jusque là que non a humanité mwana sisi beta machine ya mbongo yo sisi na étude ya mwana beta machine ya mbongo yo sisi kolia ya mwana beta machine mbongo yo sisi pona ishasa to vivre na vie ya locataire bosiko tala ti mwana banda donc 0 jusque là que non ya âge aussi sa classe na bandako ya kilocataire au dépenser combien na bandako ya kilocataire au foutu déjà bon combien oyo la 6 mois na yo que non en tant que parent tobota te que non po obota lobby au souffrir tobota oboti na sima obota okoza na bénéfice moko plus que yo ça dit que non tango boti mwana yo eza que non honneur pe ya lobby eza na boko ya mwana yo soka lobby que non to basa mwana $500 c'est donc eza bien mais eza inutile que non ya otanisa mwana puisque tango okanisa no mwana na atanisa faire de compte ba na $500 boyo otali prix ya minerval yo dépenser na classe tango ba peso $500 osali nini bo soto otala to compter na minerval te soto otala ko lesa mwana de 0 jusque là ya ajo ya robala maladie eza na kati pampesa mwana eza na kati oyo ya tie pampesa ezaki 150 comme 500 so bete yango fois une année 365 jours de sali combien siko soto otala dépense ya mwana oyo eza keno kolata ya mwana makambo nyonso ya mwana
au moins non na $500 wana donc ça dit c'est le peuple toujours moi net que alinga comme ça biso ba jouer na ye alinga utiliser mitu na biso oyeba maye les a soit maye les a te mais tant déjà yo comme na ajoyo eza que non ça dit que non na mutu no ozo comprendre nyo sezo le kana mukili mabe to tia nesika mabe malam to tia nesika malamu esika ya malamu jamais obeta ngo 9,6 non kisiki ya 6 tout la 6 kisiki ya 9 tout la 9 maintenant ngene toi non moi on balance $500 en attendant na bola ngenge mo chintete fati kilo ya nsu c'est pas mourir quoi du copa mabe c'est pas mourir quoi hein le tout bilan son niveau moi coutumier moi coutumier donc là moi toi après moi si que non partout par là on l'a na munu moi tout avec que non ça non tout avec non mpla bien bien non mais bien que non oh orgueil oui non pida non moi tout bas ça na peuple congolais et puis ça na fumi ya peuple congolais il soit donc à fumi na mauvais en bref mais moi après ça un concert parce que ata moi na mbanda so ozuye na ndaku oboti mama na ya komi mwana yo obe na matoi parce que yo lunga na ngambu wana c'est la même chose na ben na Fatima to imaza mo konzina ngati. Hein? Merci monsieur les journalistes. Ngai na yoka ki eloko moko kitoko na kati ya mboka esika ya président Fati. Ya loba ki ete kisalume banda. Alors nous avons attendu que nous moins na nyos tout sepela ki mboka échanger. Lelo yo toza komona eloko moko te en réalité. Parce que avant que yo yeba kisalume banda obandi ko achever na nini batikela ki musala nesika nini bande kona ngai population totala ngai nazali papa ya 69 tangu na botami na mona ki lolenge mboke zalaki tomoni kisalume banda tomoni baso de mouton mais tomoni chemin de fer na biso na masina awa nazolo batoza na quartier 3 rai ya très kokai ko silisa embouteillage lelo toza komona chemin de fer ezalité mais si koyo embouteillage eza ko continuer mais bayebisi biso ke baza ko achever na komi koyoka ke chemin de fer ekomi na Goma mais oyo ya biso awa tokosilisa embouteillage jusqu'à quand mais tozali komona ete musala ezalité tozali ko compter tosala quand même cop na biso na Zando lelo ete Zando ezalité tokomi komona awa na kati ya marché public tout près à boulevard botambola botala mais toza komona lisusu un individu ya ministère intérieur comme la police a komi kozwa mbongo est-ce que mbongo wana bokoki kosomba yango te espace po bocha batu olia konyata biloko ya batu soki lelo biso tozwi musala te na 1969 toza ba D6 tokomi konyokwa maboye ebongo bana biso toboti pendant 18 ans na réunion ya 3 ans lelo bana baza kosimba ba machette siko tokoteya bango nini ngai na komona ete babala bakosa ba moto ezali kobima mais mwana azali kovanda na ndaku na ngai mwana komi kobenga Salomo yoza koloba ke mwana za Salomo otindi bana kuna ekote bazali kokende emploi nini opesi biso eloko nini tozali kosala b'investisseur nini investisseur azate orgaman ekei toza kolia miseleke te ya ba Thompson oyo na epoka Mobutu tobengaki mbisha ba chômeur bozala na souci ya peuple boluka eloko kosala malamu bolongola ba glissement mais bosala eloko oyo tokoki kozwa po totala avenir du demain avenir na Congo ekufi. Il n'y a pas une bonne diplôme. Oh, il y a biso ba D6 tozi musala te. Bolobi ke to kende na ba licence. To kende na ba G1 G2. Est-ce que niveau ya ngai na bagage na ngai na ko kende na G1 na mbongo nini? Botala malamu famille o ya Congo ekufi kokufa. Tozonga to se retourner. Soki papa na yo atongaki ndako. Papa na azaki na lopango. Est-ce que yo mwana oye il faut détruire tala destruction bosali tala pasi tozo mona na mboka en tout cas soki bolobi ke no yeli biso soso to monaki yango je n'ai pas à manger est-ce que nakosomba soso na nini
soki boyebisi ngai soso bopesi yango na 5000 mais biso tozolia mikuwa ya basoso donc bosali bamino teri na bino soki shakiteri bozwi basoso na bino bamikuwa wana bozotekela biso na marché mpona banani biso toza na bambongo ba food market te. En tout cas bo revoir mboke keyi na suka na pe souhaiter yo mauvaise année na yo na ba glissement tamba pas moi. Bon message na ngai eza pour la population congolaise biso nyonso ba imboka ba tozana ndako eloko oyo esalinga pena pasi na mboka eza likambo ya $500 ya kobala mpona mabandeko na biso ya basi oyo badepute nommé na président nommé basala kati ya mboka na biso Congo eza bien te eza propre te makambo oyo bato basufuri na nzala bato basufuri na bampiaka mbongo eza te misala eza te bato baonyokama sikoyo mbongo bakobala bakozwa wapi bopromettre bato ke kolia ekokita na quel moyen dollar to eza likolo mboka makambo eza mabe ezosimba te où sommes-nous Fati tala nanu papa na bani le peuple d'abord yo lelo tie ma ventre d'abord koyiba kotonga ba poto ko sala boye lelo eza pasi likamba $500 esalanga pasi makasi parce que lelo iso bana mibali mingi misala eza te bana nde bazawa bana non baza bien bazolia bazomela biso misala eza te ozwa 1 million de fois ko bala wapi na minute oyo na bimaka peut-être quoi pour que ça la verni peut-être on a 1000 francs dans ndako embouteillage c'est-à-dire pas moyen makambo zo sala la police pe ko botola ko kanga miibi makambo mabe eza wapi mboko to kende wapi là biso to senga na bino botika no ba distance bo oyela ba to na poste makambo nini ya seini pour to kende élection ya voie normale to lingi élection to lingi distraction te au moins biso na banzela o lo ngana lo bien au moins la biso na banzela soko lo biki ya oboma biso so biki o sala mabe oboma biso to ndima yango tout oyo pepe commencer nini atelemi to lingi distraction te bon ba $500 kana eza souci na biso te to lingi de to lia to lingi to mela to lingi to sala to lingi to sa utile na société to tanga utile pour le laisser au biliba les $500 on a sala te $500 bala wapi oyeza ba distraction ndakute ndakuba garantie ndako eza ko mata biloko neto to likolo population souffrir régie des yango wana parti au moins likolo botekela na bino so déjà ba sénégalais tala moni mboko ya yeba bien keba toi pour sélection toi pour ça c'est nezala indépendant si c'est pas distraction ngwe la biso distraction na na télé au moins la biso partir à semaine tout bande biso so na nzela ndo banga mutasa nini azatu so ko boma obomi so ki oza mabe o détruit mais bebe likolo sa nini nzamba zali lo na ngai biso ya oza Congo oza mboko ya bakoko mboka papa na yo oza mboka ya bato ya Lumumba oza mboka bato ya batiseke batika mboka oyo na sufia ya peuple peut-être parce amatiseke des alliés parce amatiseke des alliés ils ont un souci parce que ama bato papa no ils ont un souci eloko pesinga kanda banga muka ongo la biso so posa nini ya changement ko moto posa peuple congolais se retrouver peuple congolais lia bien peuple congolais sala o même so wapi misala les athées ba compagnie à l'état ekufa nango ba mangamne so dollar yoko mata biloko tout tala na kanda ta pasi komona Chilombo ake kozwa ba homme d'affaires na Rwanda po ba ko sala commerce na bango awa est-ce que pays lokola Rwanda eko kolesa mboka lokola Congo est impossible de deux batona le ba wa ko sala awa ba homme d'affaires rwandais c'est que ba congolais ba ko sala banani ba journaliste ba rwandais donc elinko ba peuple congolais za moumbu ya ba rwandais to boy eloko wana ye aye ko pesa Daniel Mbau Mbongo apesi député Daniel Mbau Mbongo ke pour a déposer motion wana na parlement proposition ko ba ke mabale sa na $500 to tuniye est-ce que apesi ba tumisala misala ezate mutu akobala na $500 akozawati yango to lobi boye cette fois-ci ceux qui a boy élection dans les délais constitutionnels c'est mettre zo banato mawapi na balabala soko boma bisasa nini aboma akotama likolo be mena biso merci na suki wana bote ndeko na ngai kombo na ngai Hervé Matata batono so boyebi ngai malamu Hervé Matata le coordonnateur à la place à résistance Masina quartier 3 la Tchangu Mobimba donc sika oyo motema ya Martin Fayulu Vanda et sika motema ya peuple combat ya liberté ya peuple Vanda nde awani
na biso député ya liyo pesaki kobala ezokita na 500 $. Et puis ya mibale ya koyoka secrétaire ya IDPS Augustin Kabuya alobi oyo akosaka na pouvoir na bango bakosima manduki mpona kotake bango nino koyekona. Oui, mwana mboka nakobanda nano na loi ya Daniel Mbau. Monsieur Daniel Mbau azwa dictionnaire na ye afongola dictionnaire. Tango kofongola dictionnaire na ye atanga dot. Afongola dictionnaire atanga qu'est-ce signifie la dot. Dot est un échange de biens. Pour la biso na kati Afrika. Dot c'est l'axi échange de biens. C'est-à-dire la famille ya mobali akoya ko échanger bien na famille ya mwasi po azwa mwasi na ye. Tomonaka dot mingi na kati ya poto bino bato bovandi na poto libanda boyebi ke dot elakisi famille ya mwasi na famille ya mobali basangani batie mbongo ensemble en commun pour na kopesa ba nouveau marié ba organiser na vie na bango na Inde so okei dot elakisi que famille ya mwasi epesi mobali mbongo na ba moyen na ba bien pour ayeba ko conduire mwana bango na libala malamu ayeba ko kamba foyer malamu. Mais on ne sait pas Daniel Mbau na ayebite que Congo ezali mboka oyo ezali na une panoplie ya betini, toute une mosaïque ya betini. Betini ekeseni baluba babalaka na ndenge na bango, bangala babalaka na ndenge na bango, baswahili babalaka na ndenge na bango, batamandi mpe na ndenge na bango. Lorsqu'il commence à fixer la dot à petit prix pour le niveau national, ça c'est faire injurier les pays. Ce n'est pas l'argent. Le problème est en bon côté. Bah qui c'est 500 $. Et ça bato musala, moto akobala na prestige na ndenge ya lingeli ya bala. Soki moto sala musala akobala na ndenge ya lingeli ka bala. Yo bato musula linga libala bango ba pesa ngombe. Yo ya ko limiter oboma coutume ya bato. Ça n'a pas de sens papa na ngai. Kende pa bandeko na yo. Sala makambo zolo bana na libota na bino na bandeko na bino. Biso ba congolais eloko esa ke to bala te ezali kaka simplement misala ezate. Soki misala ezali. Yango lu omonika loi libala. Soko bali na $500. Moi si ndako kolia mabele, bana bakotanga na mabele, bana bakotanga na mbongo. C'est le travail qui compte. Sima coûte faut ça ta loi okitsa sima. Bozolo bela yango te. Bosa loi okitsa biloko, bozo kitsa yango te. Bino sa loi ya libala. Wana ezali domaine moko boye distraction. To yebi ke bonimo distraire peuple na makamba ba loi. Bobandaki bino moko. Loi ya seni. Bolongo wana ya loi ya chani. Oh, loi ya congolité. Bolongo wana boyo koma loi ya libala. Eza distraction peuple la makambo wana te peuple alinga libérer mboka botika biso la concentrer na combat pour na libérer mboka wana eza buzoba na makambo tele Augustin Kabuya za mutu te ye moko aloba yango soki Kabila zongi na mboko aza ngulu Augustin Kabuya banda mukona koma ngulu ya raison malamu te est-ce ngulu a raisonnaka est-ce que Augustin Kabuya a comprendre makambo zolo bana. C'est dangereux, c'est un homme qui est boloko. Na bomulu na bakamata ba tena boloko. Yo lo bopesa ba militaire IDPS mandoki ba mundisa peuple. Tozo zela bango o eza changu. To boto na kutu Rwanda mandoki na liboko. Yena mandoki biso maboko pamba. To boto na Rwanda. Apesa bango et aux moyens pour la biso récupérer na maboko na bango. Oh, IDPS ni akopesa mandoki. Et puis Augustin Kabuya a comprendre lelo Dieu merci que président na la président IDPS a kolobana mundo kona clairement que oya kobulisa pouvoir na biso c'est le pouvoir des IDPS pouvoir des peuple té c'est le pouvoir en des peuple té pouvoir des na ngoka ya IDPS donc Kabuya muto zo sala été il faut même na CNPP Kabuya lo baké Martin Fayulu a sali outrage contre Chilombo. C'est n'importe quoi. Peuple né à Kamatari Fayulu. A Kéina a un cortège à peuple. A Kérotika et Tinanda Kunae. Outrage Salami Wap. Peuple a poni Moutoyo. Oyo ya Ndima Kopona. Peuple a Landin Zela Oyo. Ya Linga Kopona. Ali Naponaki Fayulu. Awo Zasko dans l'accès pour Kilimo Mbake. Ngai Nazana Sima Fayulu.
Chilombo amonaki yango touti Notre-Dame tozonga makolo na 24 novembre amoniki yango akoleka akende le sens unique a violé code de la route. Président de la République a violé qui code de la route mokolo wana akendaki sens unique mokolo mboka mokolo ntonga akende na bande normale et peuple abandi ko attaquer à la seke tolingaka yo te oyiba pouvoir oza moyibi donc ezaki mokolo peuple oyo aponaki eloko na ye Kabuya aloba a échappé te tozozela ye mobala tembe akamata bakekanga fayulu na outrage tokobalola mabele ebonga koyeba place akotia IDPS na ye IDPS okende sama na Rwanda awa te po place na bango awa tomona ngo lisu te ntina na bango eza te Kabuya azobosana ke baza na pouvoir il faut bagérer nde mboka malamu po peuple amona malamu échec na ye akomi kosala ekoyi na mutu ya peuple aloba kende tokopesa mandoki nde eza développement bolobaki le peuple d'abord ntango kopesa mandoki est-ce que eza le peuple d'abord po baboma peuple yango no contradiction oza liboma oza ngulu tocomprendre ke Kabuya yozalaka ngulu oza mutu te ND6 akoyeba malonga te est-ce que ND6 mpe akoyeba makambo malonga il n'a pas de niveau c'est un homme ya kotia na boloko merci